Merci beaucoup partout dans le monde. Bonjour. Balobi toye sur na hôpital du cinquantenaire. Toye na matanga maman Mozali na soki maman ya ma Sylvie Mampata ya Sylvie. Biso tout toye kolela maman na biso o azali maman na biso mémé na biso koko na biso en tout cas presque ça collaboration na ba musicien na ba tuno surtout et tout cas nde boyebi. Awa toza na hôpital du cinquantenaire. Vous voyez déjà derrière moi là, bozo mona déjà hôpital du cinquantenaire. Tout soit ba image et puis to se retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup. Maman Belaki vraiment, je suis malade. Donc, il parle à la polo, donc personnellement notre maman, ça va se mouler parce que l'Iwa est sa destin ensemble. Nous avons un jour comme ça, même taper ça ensemble, peut m'assoika. Donc, tant que maman qui est au paiement, évidemment, maman ça qui m'a moboto, colissa déjà banana yé, na boboto, j'espère au moins un exemple, moi, maman, si tu m'as pas ta saraka. Donc, ils ont destin ensemble. Donc, on peut condamner peut-être, peut-être à jouer l'amba, peut-être à jouer l'eau, on condamné, mais si on a condamné, parce qu'un Zambé mutatin dans la biso, il peut nous récupérer. Donc, on a la rôle au bassin, qu'un Zamba Zamoli Moulin la kimia. Ouais, bonjour Vanessa. Bonne santé. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Vraiment, tout le monde dans le hôpital du cinquantenaire, on est représenté Wenge musique à maison mère. Tu n'as rien à moko Wenge en mozoyat. Wenge va tout baya, ba tout baya. Vraiment, si tu as le bandit, est-ce que maman Soki Rosalie Nazaki n'en est pas nayo? Mémé, azaki mémé donc maman a boti mampata. Pour mampata professionnellement azam maman na biso. Bana Wenge nyon surtout maman na biso c'est mampata. Otobe na première dame de la République le plus populaire de Wenge, maman CDJ donc maman na biso. Osko ya Koufi, maman o abotié donc c'est notre mémé. Donc vraiment mémé souvenir il y a bien oyo gardé pour la mémé gentillesse naie na timidité naie azaki maman moi lobarate alobarane venate et ba conseil naie o apesa biso ba conseil belé pe à côté la biso pas présent Werason soki likambo ezali donc mémé azali toujours au côté la biso et il nous défendait toujours donc il y a un motozo là. Vraiment, tout le monde peut mimiche base, peut Akoufi, il y a une musique à maison, mais Bibi Boss, le roi de la forêt, à saboter. Akoufi na poto, mimiche Akoufi na poto. Akoufi na poto, oui, mais Balobi Weranson a saboté, a souhaité mes condoléances à la famille et tout. Il y a eu Kolobani. Ben, ouais, Lobi, bon, c'est qu'à ta page officielle, na bisoté, na page officielle, na biso, président Weranson a chef photo, mimiche a commis combien à les laé. Donc, c'est un peu ça pour dire qu'il y a. Wana batu balobe talibango on comprend biso to la basis na biso mimiche base oyo atiki biso na passe na mutema mimiche base atiki biso ba œuvre lokola ba changa l'aise mimiche base abeti Zénith abeti Bercy abeti Stade de France abeta ba salle toi kitoko oh maison mère beta donc azar n'importe qui c'est l'un des généraux ya Wenge musique à maison mère et c'est la toute première fois depuis que Wenge musique à maison mère ezala c'est la toute première fois musicien ya Wenge akufa. Donc, Ezali Kamora Mnene, donc Ezali Kamablag, était toujours la mimiche, donc voilà. Aurait que le bandit n'a pas fait la maison mère, les chanceliers, donc, fait la maison mère, aurait quoi assurer, ni que matin et cause à la bien, nous sommes matin, oyo, matin, osa bien, très bien organisé. D'ailleurs, nous avons remercié presse congolaise, surtout. Sécurité très bien. Artiste et tout, bazoya, à la l'aise. Donc, Mme Tozo le Kabia. D'ailleurs, nous avons un soutien total à Michel Mouya, donc frère Michel Mouya, à Sala Minene, donc à d'autres soutien, Batebele, MDD Business, Fiston Ituku, donc Bruno Lubi Kambon, propre Baedo Kambale, donc Batutu va soutenir Bisso, donc ça se passe très bien. Merci pour le soutien et surtout na PDG Malou Mavoka Israël référence, donc merci et Vala Moussaï, bateau tout l'ensemble na Bisso vraiment. Donc, Toyeb Sabinora qui m'attend, elle est très bien. Est-ce que m'attend à la miséricorde, salle miséricorde, Oezala, on a Chaumba. Donc, voilà, est-ce que tu as peut-être au Kundan au lobby? Vraiment, beaucoup d'ango wapi. Maman Bissot. Maman, oui, m'attend, va pour faire maman Bissot. Ah ouais. Maman, où tu loin pour que tu n'aies qu'une cape pour m'attendre? Non, on est dans la loin de terre. Ah ouais. Vraiment, c'est que maman Belaki, ouais, maman Belaki.
ma santé dérangée qui est avec l'âge malgré qui est trop tôt à coller mon avec l'âge malade âge et dérangé sucré maman Mickey donc toi n'a pas si tôt la maman non pas faire maman bango le bango no sofobaya parce que faire la maman la biso boyebi mampata là à maman oyo aboko liba to ndenge na ndenge donc oyo eza vraiment matanga na biso todolela maman kufi mais toi awa no côté de conteneur to moni ba musicien o balongwa te na wenge musique maison mère ba ekolela memete non mais il a enlevé du corps non to communion parce que resate lobi pe bakunda donc non c'est tout le monde dans la parce que la maman bango kufi ouais correct vraiment tonika to so programme matanga ndenge nini tolela ngo pe ko sala wapi donc bino ba journaliste doit poser la question moko déjà yo ebino programme mais on y tout biso to yebinga na yebi mais ba nsusu bazali bana ba yebite on eza idée nao donc dès tout ça to un cinquantenaire à face il y a base logistique il y a Kankokolo to exposer corps na salle miséricorde donc en face il y a Isipa vraiment mais tout ça na pas de cinquantenaire à tout monde ba miséricorde balonga wenge musique maison mère ba été pour rendre hommage na mémé na bango. Qu'est-ce que prouve que baroyate? Mais on des base de eza base ezalaka na salle. Non babanda on awa plutôt que biso. Bon wana pe na koyeba te moni o eza matanga ebembezali. Donc tanga matanga ba pesa mutu pe invitation te. To le baki porte eza ouvert na batu nyonso to o bakoya okabola mawana biso parce que bayebaka muninga malamu soit ezaka na tango ya passe. C'est normal que batu ba oya ba ye soki ezaki ke to saki anniversaire ezaki ya boye ba wa to pesa ba invitation mais na boye mutu zo laksa bonne foi na ye façon na ye ndenge ko vivre eza na problème te mère on a laissé batu tout alamba pe batu balia apesa pe belé ba conseil oya ko ya ye oya ko ya te eza normal la vie c'est toujours continuer souvenir na suka au grada qui pour la mère yo za mambe belé souvenir par rapport ya quoi mère aza mère wa boti batu tout aboti la biso moi ça qui toko c'est vie masaki et wana wa et wana mère na biso tant to lela ka makambe belé toujours la solution souvenir malamu yango atike biso mère na biso tozana ma pasteur Olina lo basuni pourquoi assurer ba fan na big boss ninke sécurité ça na bien mama wana ko zalate banda mokili ba fête ba concert non ka des concert mo ba panzi obe ba sali des autres yo uta parce que biso tozo diriger monde olina minute batine loni ba hirondelle ou bien hein. Merci beaucoup maître Ninja merci. Bonjour pasteur. Bonjour. Zamba tozana matanga ya mama na CDJ Mampata mais absence remarquable ya ba mission wenge musique à maison mère. Ya maison mère ozoloba. Ya maison mère. Non ba oya eza matanga. Na matanga on invite personne. Ngana ya muta inviter ngate conscience tanga sanga ki fona ya olela. Na mama Sylvie Mampata na ya olela na Igwe. Donc ya musiciens ala ya wenge, azala ya libanda. Matanga ya pas d'invitation. Donc je pense que tozo constater na bino ba Rosala, ils sont les bienvenus. Ba ope ba royauté peut-être misu ba s'excuser. Voilà, mais ils ont matanga ba musicien parce que maman oyo atiki biso azam maman ya wenge. Wenge ku maison mère te wenge dans l'ensemble parce que relation à maman Sylvie Mampata na Igwe bandi na wenge ya kala. Donc il faut bango tout bazala. On espère qu'ils seront là. Voilà. Maman si déjà Mampata maman pasteur, est-ce que côté pour exposer corps ya maman ba musique religieuse ko beta? Et beta tenene frère Patrice bino mombo yebi. Donc wana de Jésus ko ratete puis ba musicien msupe ba ozala. Eza matanga d'abord maman akufa za mosali ya Nzambe. Conseil eza matanga ya wenge te, eza musicien wenga kufite. Eza membre ya wenge kufite. Donc biso wenge toye kolela na maman parce qu'on l'avait connu et puis pour sa belle-mère il y a Werason, nous sommes obligés. Mais dis-moi
ils ont matanga il y a des musiciens, surtout les musiciens chrétiens, ils sont les bienvenus pour ça matanga là-bas. Parce que wenge musique à maison mais peu bête. To éviter, on a des circonstances, to on a bien na boutut. Tout le monde a la réalité sur place. Mais dans le bilan que maman est musicien ya wengete, agi membre ya voilà membre ya s'il vous plaît. Maman est membre ya wengete. Biso wengete ye pona kolela na igwe na kolela na maman pasteur ma Sylvie Mampata. Kobeta ya wenge c'est pas une obligation. Wenge kobeta comme kobeta te, mais l'essentiel c'est que on est venu pleurer avec la famille Ngama Makanda et la famille Masaki. Message clé na ba cher internaute nyonso bananda biso à travers le monde. À travers le monde za matanga. Bino bande on a sur internet. Bolingo ko désactualiser makambo surtout ko créer ba blog musu même ba base na matanga boko on créer ba base ya mamo créer ba base. Ça veut dire que ceux qui seront là, c'est bon. Ceux qui seront empêchés, c'est bon. Donc ne créons pas des embouteillages, des problèmes, des polémiques autour de ce deuil. Parce que maman a Koufi Azaï, maman a Kimia. Je pense que c'est ça l'essentiel. Okay. Merci beaucoup. Jamais. Heureusement, on joue à Souka et en terrain. C'est bon? J'espère bien. Ma musicien, c'est bon. Bureau. Elle reçoit l'information bon, ça n'est pas si pour moi, je peux écouter un père de grand frère. Donc l'état n'a pas une semaine coulée après ça reçoit mairie donc il a passé au bon ça me passé parce que malgré la loi nature biso sto le par là mais ça passe vraiment ma casse so na kufi ça mutu te peut-être ko yebate mais bato ba kufela ba yebi passe na ba pongere katana au mona venait donc il laisse tomber minute mukile suki et on mona ba bida tout ce que ça photo remixer kan Nzambe donc to remixer kan Nzambe Obiso nyos neto abo mutotika l'éternel azate donc tant to liwa ya mama o abotima Sylvie Mampata ça qui vraiment pas si makasi ya moni toye na sens que tozole la mama azana biso donc ba misena so boyebi donc mama ozomona do to lia to mela donc mama mo boboto ya moni donc toye donc parce que ça va écouter to ki obi ki mama misena so yebi to yebi information wengi 4x4 à l'assemblée ba ya pa mama ba lia bloko maman mais l'autre moni mama kufi awa tozomona ata à part bato maison mais ba ministère orchestre musuto monité parler ça rapport même à guerre mbeni les interviews te autozo salo et puis to ils appellent fêtité de tozana matanga ego ata 2 personnes ils a matanga ego ata 3 personnes ils a matanga donc jamais mona mutu mo akufela otala na ba yete na to mona ngote zala te donc mko kufa eza donc elo moko lelo ba ozela mutu te o baroya o pe ba ozo empêchement peut-être matanga ici là bazo bango ya te même mutu bango ya neti ndeni bazo bango ya par rapport à 12 à wenge par rapport basien misia wenge te bo wana za lango vraiment importante parce que ndeto zabo na minute to kufeli mama donc voilà onyo soya eza matanga ya invitation ta tuka donc ndepe bango so ba kufeli togoya donc ndepe bango nde bazana tango to kufeli donc eza mama biso nyonso donc nazala mutu na koloba te ko yate te eza na invitation te donc voilà ça kade ko ta souvenir na malamu ozara na faire mama et maman za na bon. En tout cas souvenir pena bien parce que
biso boyebi kaka tobandi mpe wengango te o motu moko azalaki na bambongo tobandi wenge mpe outi na makolo mo bandala moso olie nano biloko ya mere oyo premier soin okopa donc aza mere moko donc ti tolia tozala asekaka ne kaka donc en tout cas nde toloba te ko motu so akufi tokomoloba bolamu mais ye vraiment eza ke mama mo azala na biso nyonso bien temps na omona déjà mama ndenge akie boye donc eza na basouvenir ebele na kona obetelo jour moto oyaka na nani boye ntango tokóma boye mare asi biso boleka na nsima tolia tomela tokenda donc mais lelo bato wana nyonso mpe bakóma badanger loko eza matanga moye na ntanga bakombwa bato eza te mpo ekóma sankara alobaki mais yango moni kaka lelo ke en tout cas pe à son âme donc voilà toyei kaka parce que talaka wera so nabungisi mama bokilo mama oyo vraiment omoni ndenge aza boye aza mama ya ma Sylvie Mampata mais bafanda mpe na ndako moko na wera donc nde omonaka ma Sylvie na ndako ya libala azalaka na mama ya bango donc wera vraiment donc aza choqué makasi mais toyebi ke bato nyonso balingaka wera so na bino bajournaliste bapanzisa yango solo boye donc esali biso plaisir un mot mpona famille biologique na ye oui en tout cas bazala kaka makasi nde na otoloba tout à l'heure ke mutu so na akufeli te mo oyeba mpasi aliwe eza te oyo bakufela en tout cas bayebi ndenge nini ezalaka so babi babandela mokili mutu moko apona mutu akufa aza te so mpe babi toke na cimetière mutu nyonso apona ndeko na bango alamuka ouais toza na
Toi